basanzoli na nkolo wana ezo surtout isanga sasa yipi na banzaki te korale ekoyemba na zongisi mpenza matonje na nkolo na ndenge na biki mpenza nzambe na mikolo na biso oyo ya batango moko ezali bokutani na nkolo na mbala moko boye bozokutana na ye oyo ya likolo ezaki ya kembo wana mpe ekokoba na kokomaka kitoko koleka bolingo toza na yango biso na biso ekokoma modindo oyo nyonso toza ya mabe kobeba ekolongwa kati na biso tozala pati oyo ya kitoko ya bosembo oyo akosangana na biso akoyoka malamu na bozali na biso pamba te toza kaka na bozali liboso ya nzambe toza na bato moko tolingaka bamosusu tolingi kozala na bango te kasi tango tokokutana na bato oyo baza na boyokani na nzambe bongo tokozala na bolamu tozala na kembo boyoki ya mabe ekozala te pa koyinana ekozala te esengo mpe na kati na nkolo esengeli emonisama koleka ntango iso tozokutana na bobele na ngolu wana ekomonisama liboso na bato banso ya bankota nyonso mpona kozongisela bino bamerci na motema mobimba na ndenge bosangani na biso elongo liboso na elongi na nzambe na mikolo oyo mbala oyo toyoki bosengi bato te basepelaki ndenge balalaki na se ya ndako misato sambota zomi na mibale bango banso basepelaki ata na bana bazalaki na bango malamu na se bolamu efuluki kolo akumisama mpo na yango tosepelaki ngai mpe nasepelaki na mikolongo mpola ngai ezalaki mpenza mokonzo ya motuya nayebisi bino bokutani na nzambe na mbala moko ezali mpenza na motuya eza kolendisa epai wapi molimo na nzambe aza kosala mosala epai wana milimo ebelemi oyo ya mabe nyonso elungwe epai molimo nsanto azali wana eza kitoko moto na moto na motema na ye aza na ezaleli ya malamu ata moto moko ameki koloba eloko moko ya mwa mabe bakoyoka ngo na lulenge ya malamu kati na motema na ye akokotika te monguna ezwa esika kati na ye nzambe ata mikakatano ezali kasi ata kobongo toko kotika
bato na bukono na banzoto makambo na banzoto kasi tokoki komitatola balingami lokola baoyo asali bango ngolu ndenga alobi bongo kozala bango elongi na elongi na Matthieu 13 verset 17 mingi basepelaki penza na posa ya komona makambo yango kasi bamoni yango te ata bayoki yango te oyo boyoki awa bango bayoki yango te ata ebele na bato minene na Nzambe lokola bandeko mbele mpe basi babikaki liboso na eleko na biso oyo kasi bayoka te makambo oyo oyo Nzambe alakaki mpo na ntango na suka ya ngolu. Lelo oyo tozobika eza ngonga na biso oyo Nzambe asila kobongisa mukolo ya mutuya koleka mpo na biso banso. Ndeko Branham alobaki soki Nzambe atunaki ngai ngonga nini okolinga ete obika ngonga nini osalela ngai nyonso eza liboso na ye na ngonga nyonso nkolo nalingaki nabika na ntango oyo na bobele kaka na ntango oyo banzela na Nzambe eza likambo kitoko mpe mutuya bobele kitoko mpe na mutuya. Nzambe apesi biso ngolu akolongola bamabe nyonso ya boyoki mabe oyo ya mbeba na kozala boyoki na modindo koyokana kati na biso ndenge toza. Na mulongo elandi ndeko Pezal atangi te na 2 Corinthiens 5 balingami na sasi epi toyebi moto te na nzoto kasi Nzambe apesa biso banso biso bato toza na mwa mbeba na botawa na mbeba na nzoto kolo ya sembo amitalisi na moto ya bokoki be apesi biso ngolu biso banso Kristo na kati na moko na biso atako bambeba na biso babotawa na biso ete na bongo tosikolamaki na tina ya mutuya koleka pona koleka seko na Nzambe na biso elongo biso banso tika te Nzambe apambola bino na lendi samaki pe na sukisami Nzambe akozongisa lisusu bandeko mbele pe basi akosukisisa bango na mitema akopesa bango bomoni polele tokozelonga te na komitelemela baninga na bandi mususu kasi biso nde elongo nde tokokoma na tina Nzambe aponila biso esengeli tosungana tolingana tosungana biso na biso na bolingo bongo tokokuta na nkolo oyo tolingi salango na esengo tozala na basusi te tozala na mokumba te ata makambo ya mokili oyo eza na biso mpe elongo tozala na esengo
que nous puissions dire toko koloba conviction na kusukisama fond du cœur na mitema na biso sous l'action de l'esprit. musala na mulimu santu Viens bientôt Seigneur Jésus. yaka sasa epi nkolo Yesu Kristo Tout à fait le cas. ezali bongo Mais tout près du retour du Seigneur. ata kuza bongo te me tobelemi ne pembeni na bozongi na nkolo Car pote il est écrit dans Apocalypse 22. ekomami na Apocalypse 22 Apocalypse 22 verset 17. L'esprit 22 17 elobi boye et que celui qui molimo na mwasi ezoloba ainsi l'esprit yaka sera uni molimo ekosangana na biso na mwasi na libala dans le Seigneur, na kati na nkolo aimé en nous faisant sortir alinga biso en qui nous croyons et que nous suivons. na oyo tondimeli mpe tozolanda. Nous ne le ferons que très brièvement, mais ce sera plus profond, plus intime et chaleureux. Ekozala ya malamu koleka ntango iso. Prenons le souper, nous pensons à notre Seigneur. Tozobanza na nkolo na biso. À chaque frère. Na likambo nyonso. Nous pensons tozokanisa les uns aux autres. Na baninga mususu. Nous nous remercions les uns. Tozopesa na bamatondo biso na biso. Fait à tous. Ye mutu asali biso bansu. Qui reçoit la grâce? Nana uya mangolu. Ce sont les criminels. Ezaka ba criminel batu mabe. Sont acquittés. Bango nde bakolongola mabe na bango. Reçoivent la grâce. Les gens nde ngolu bazui. Bato ya mabe. frappés par le tribunal. Oyo babeti bango na tribunal apesi bango etumbu. Sont soudainement. Bango wana nde balongoli mbeba na bango wana. Na ngolu. Nous étions tous. Biso banso. Tozalaki bato motindo aboye. Na miso na Nzambe. Nous ne sommes pas aussi aimables que nous le pensons. Toza bato balinga mitende tozo banza ngo biso banso. Nous avons tous manqué. Biso banso to koisa maki to zwoke lokote. A ouvert kasi nkolo porte de la prison. Afongole ekuke ya boloko. Et a dit. Alobi Ceux qui étaient liés. O bakangamaki bakangolami. Amen. Ebobele na ngolu. Un cantique dit libre. Liembo elobi bonsomi bonsemi na makila elongoli mabe na ngai. Bonsomi nazoko yoka ngolu na Nzambe. Bonsomi kala mingi te nakomona elongi na ye. Bonsomi. Je me fierai toujours à sa grâce. Nakokangama kaka na ngolu na ye. Hallelujah. Plaçons pas notre confiance en nous-mêmes. Tokochaka eliki na biso moko te. Confus en Biso nous-mêmes. tokoyoka soni na biso moko. Jusqu'à présent, Tikino na moi na lelo je n'ai pas été confus. natikala koyoka bisama soni te. Tout au plus par moi-même. Koleka na ngai moko. N'a jamais été confus. Natikala koyoka soni te. Personne Mutu moko te akoyoka soni. qui s'attend au Seigneur. Oyo nyonso aza komizelisa na nkolo. Que les pleins, vos cœurs le sont aussi, mais le temps est court. Akoyoka soni te. Nous voulons encore lire quelques passages. Tolingi kotanga makomi mususu. Célébrer le souper du Seigneur. Totanga Colossiens soupe ya nkolo. Na Colossiens elobami. au verset 14. Na mulonga zomi na mine. Colossiens 1, 14. Kati na ye toza na lisikoli. À savoir, Na makila na ye. pardon des péchés. Na koyeba bolimbisi na masumu na biso. Ensuite, du verset 19. Amen. Na mulonga zomi na libwa. Le dessein de Dieu était de faire Mungu na Nzambe ezalaki ya kosala par lui toutes choses na nzela na ye manso esalami na ye d'avoir fait la paix par son sang. na nsima na kosala kimia na makila na ye La croix. na ekulusu De réconcilier par lui aussi bien les choses kosangisa na ye terre biloko ya mokili qui sont na oyo dans
les ezana lola kuna par son sang na makila na ye et sur la croix, oyo esopami na ekulusu il a fait asalaki la paix. kimia. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a dit dans Matthieu 5, Na maloba na ngomba alobaki boye qui font la paix. esengo na bango bakusala kimia. Qu'un homme qui est en paix Moto aza na kimia portera la paix akomema kimia, avec lui. akobika na kimia, Répandra partout où il ira. akokende nango bipai nyonso akokende. Celui qui a trouvé Ye oyo amokutani en Dieu kimia na nkolo demeurera dans ce repos divin, akofanda bobele na kimia na nkolo. sera avec lui, Nzambe akozala na ye le bénira. ekopambola ye pe. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 13, Na mokanda be Hébreu chapitre à 13 partir du verset 10 kolanda molongo ya zomi, au verset 10. molongo ya zomi. Hébreux 13, verset 10. Hébreux 13 verset 10. De sacrifice, donc ceux qui sont chargés de l'attente Tolingi mbeka pas le droit na ba oyo bandingisi ete bamema yango baza na ndingisi ya kolia yango te, introduit dans le sanctuaire Bako- du souverain sacrificateur, kota na esika bule expiation du epai wapi nganga nzambe akokota, epai bolongoli na masumu ezali, epai nzoto etumbami. péché. 12. Molongo zo na mibale Jésus ndeti nango Yesu pe pour sanctifier le peuple pota abolisa libota na ye sans a souffert anyokwami mort. libanda, Porte de libanda ekuke. verset 13. Molongo zo na misato Sont donc boto bima bongo bandeko, à l'extérieur tobima libanda et portons tomema en nos propres. mabe na biso. Nous n'avons pas ici de cité, Awa toza na engumba te, mais nous cherchons kasi tozoluka qui est à venir. oyo eza koya. Verset 15. Molongo zo na À mitano lui, nous offrirons tokobonzela toujours à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire mbeka ya lukumu, de nos lèvres. c'est-à-dire ya bibebo na biso. Confesse Tokotatola son nom kombo na ye, ou louons tosanzula ye, ou confessons son nom, tokotatola kombo na ye, selon les traductions. kolandisa bandimbola na ba ya biblia. Prendre cela. Esengeli tososola yango. À aucun groupe, il était Nzambe Yesu azaki moto etuluku te, éprouvé hors de la porte de la kasi ville, ye de tout amemaki mikuma na biso libanda na ekuke, anyokwami est monté amati du crâne. na esika ya crâne, Il a payé. wana afuti talo. Portons Bio tobima lui na ye elongo comme religieux na bisiki nyonso ya bosambeli-sambeli sont nos propres. epai biso tomema mabe na biso. Si nous souffrons avec lui, nous So- aurons aussi part. Tokonyokobi na ye, tokonyokobi na ye, tokozwa mpe eteni na biso. Lui, Ye Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. Nous échangerons la croix contre la couronne et nous serons Tokolongwa na ekulusu, tokolata mutolo éternellement. ya seko na seko. Déjà, Moïse Amen. considérait l'opprobre de Moshe atalaki plus grande richesse pasi na Eklise Kristo koleka bozwi nyonso to ya Ejipitu. pour elle éphémère, Ezalaki ya koleka ce qui est éternel. biloko oyo eza koumela te, me ya nkolo eza koumela. Nous a élevé hors de la temporalité. Nkolo na biso Il nous a atelemisi biso, alongoli biso na oyo ekoleka, apesi biso bomoi na seko. Pe tokokoloba na ntoma Polo en effet que si cette tente où toyebi ete la terre est na ema oyo tofandi yango na mokili, dans le ciel, un multitude. kasi ema mosusu eza kuna na lola. 2 Corinthiens, Deux- verset 1, les 2 croyants, Corinthiens 6 c'est bien connu, ne meurent pas. Ils elobami malamu ete bandimi bakufaka te,
il déménage. bandeko na Suisse balobaka eke ozo ko déménager Passer du temps tolongwe qualité. na tango oyo tokoti na seko na seko. C'est la vérité, la clarté Wana eza bosolo divine. ya bule. Alléluia. Haleluya. Oh gloire. Kembo na nkolo ya Nzambe na biso. Ce que l'œil n'a pas vu, Oyo miso emoni te, l'oreille n'a pas entendu, oyo matoi eyoki te, le cœur de l'homme n'a pas eu pensé na motema moto abanzi yango te. d'idée. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Wana ne Nzambe abongisi mpona baoyo alingi. Parce qu'il nous a aimés le premier. Po ye alinga biso yambo. Et parce qu'il a mis son amour Pamba te dans nos ati cœurs, bolingo na ye na mitema na biso. ne peut venir à lui à moins d'être attiré. Bolingo na biso ekokoma epai na ye bobele soki ye nde moto abiangi biso. A été aimé Sima lui. na koyo kolingama na ye Nous biso pe les bien-aimés tozali balingami na Nzambe. sommes Tozali les préférés de Dieu. ba oyo alitoma na Nzambe. Haleluya. À notre Kembo Dieu. na Nzambe na biso. Nous lisons encore un peu Totangi lisusu mwa la muke parole de Dieu po te liloba na Nzambe précieuse. eza ya mutuya. Philippiens Philipien chapitre 2 mokapo na mibale verset 1. molongo ya yambo. Or s'il y a une réprimande Soki prononcée en Christ, pamele ezali eza bobele kati na Kristo, soki eza kosungama amour, bolingo une communion de l'esprit, c'est na bomoko na kati ya molimo compassion et une grande na motema molai mpe mawa, verset 2. Rendez ma joie parfaite bozongisa esengo na ngai ekokabe dans l'esprit, na molimo partageant le même, kokabolaka bolingo moko, tendant d'un commun accord, tokeye elongo le même but. na ntina moko, Ne faisant rien na kosala eloko moko te na mayele mabe, par vaine ata ambition, na lukumu ya pamba-pamba, sentiment, avec humilité kasi tomoni na bokomi sokisa à, bamosusu lokola baleki biso. n'est-ce pas là une parole merveilleuse Wana liloba ya kitoko te, d'un même esprit. ndenge molimo moko Quel esprit? na molimo nini Au verset 5. Molimo- Que cette disposition d'esprit tozala en vous tous, na lolenge ya molimo oyo efanda kati na biso en Jésus-Christ. na kati na Yesu Kristo. C'est ce que dit le verset 5. Ndango molongo ya mitano ezoloba Ne pas être d'accord avec frère Franck, Ko- avec frère tel, koyokana te na ndeko Frank na ndeko Songolo, totalement kasi koyokana mobimba avec Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Il est la parole. Ye aza liloba, La parole liloba est au commencement. oyo ezalaka na ebandeli, La parole est à la fin. yango mpe kozala na suka. Et si nous sommes en accord, Soki toza na yokana na ye, en accord les uns, tokoyokana mpe biso na bamosusu. nous avons alors la même parole, le même esprit, Boyo toza na liloba moko, où molimo moko, concorde, epai wapi soudain, ezoyokana. faire divine Boye na bongo lolenge na molimo ezomonisama kati na biso ya ndenge ya likolo dans nos cœurs, na mitema na biso aussi entre nous. mpe katikati na biso mpe elongo. Et c'est alors que la douceur Nde bongo bopole na Nzambe se manifeste. ekomonisama, La miséricorde du cœur, mawa na nkolo na mitema, la compassion intime pour boyoki ya mawa, rendre la joie parfaite. kokomisa On a lu dans les Philippiens, zela ndenge esengeli ezala ndenge tomoni mokanda bafilipien, animé d'un seul esprit, tosukumama na molimo moko Jésus-Christ, notre Seigneur, na nkolo na biso Yesu Kristo, ye mosikoli na biso son sang, na makila na ye. nous l'avons si bien entendu de la bouche de Toyoki yango malamu na monoko ya ndeko la vie bomoi est dans
Le sang. eza na kati ya makila C'est son sang. asopi makila na ye La vie est dans son sang. bomoi eza na kati ya makila na ye 17:11, sa vie divine a été libérée. liki 17 Est revenu se bomoi ne ya bule epesemelami racheter par son sang. eyaki likolo baoyo asikoli na makila na ye Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Et alors nous ne sommes plus ceci ou cela. toza oyo boye te Devenus tokomi deja enfants de Dieu. bana na nzambe De Dieu. Et comme nous l'avons entendu, ndenge toyoki yango parce que Christ mpo te kristo est mort, akufa mpo na biso nous pouvons vivre tokoki kobika pour lui. mpo na ye Romains 14, amen na rome 14 verset 8, molongo ya mwambe exprime à peu près la même pensée. likanisi moko wana ezolobama 8. Car si nous vivons, boye vivons pour le Seigneur. soki tozobika Et si nous tozobika mpo na nkolo soki tozokufa tozokufa mpo na nkolo mourions ou que nous mourions, ata tobiki ata tokufi appartenons toza bobele ya nkolo amen tout à fait merveilleux. yango eza kitoko Les gens ont-ils pu constater que nous vivions avec le Seigneur? bato bamoni te ke tozobika na nkolo Le constater ou ont-ils seulement entendu que bamoni kaka te ubie bayoki kaka sango nous avons eu de nombreuses conversations. toyoki masolo ebele bato ebele Nous avons fait entendre de nombreuses. toyokisi bango maloba ebele Ont-ils pu entendre bayoki mpe dans leur cœur na mitema na bango l'amour, bolingo na la nzambe miséricorde de mpe mawa na nzambe sont liés aux paroles que ekangami nous prononçons na et qu'elles maloba tozoloba transmises de cœur. mpe ezopesama na mitema Ont-ils pu constater ça dans leur cœur? baske bamoni yango na mitema na bango Leur parlait. kolobela bango J'ai entendu. Vivons. basi bayoki Nous vivons pour le Seigneur. soki tobika mpo na nkolo Alors nous parlons pour le Seigneur. Non. bo tozoloba mpo na nkolo te Une vie bomoi pour le Seigneur. mpo na nkolo Le manifester. Si le Seigneur esengeli amonisa yango est un pécheur aujourd'hui, soki nkolo abikisi mosumuki lelo comment le fait-il? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il lui parle? akoya Le Seigneur ainsi. akolobela ye Il se sert. Non, il se sert de tes pieds. azosalela makolo na yo mpo na kotambola Allez, okende de tes mains pour. na maboko na yo mpo te opambola Nous sommes le corps du Seigneur. tozali Membre qui eteni na nkolo bénit, toza na nzoto na nkolo veut bénir kasi alingi kopambola et employer. asalela C'est pourquoi notre Seigneur, binama na ye nde tie nango nkolo na ye azoloba comme le Père m'a envoyé, lokola tata atindi ngai aussi ngai mpe vous envoie. natindi bino Le Père tata qui l'a envoyé oyo atindi ye était en lui, azali kati na ye avec lui. na ye elongo Dieu a dit, yango alobi 14, na Jean 14 les paroles maloba que je vous adresse, oyo ngai nazolobela bino pas de moi-même, non, euti na ngai moko te euti na tata continuez oyo aza kati na ngai ntango iso fait ses œuvres. ya kosalaka misala oyo Le Seigneur, nkolo notre Rédempteur, mosikoli na le biso mien et le tien, oyo ya yo aza ya ngai fait sa demeure. asali efandeli na ye kati na biso Agir, akosala mosala guérir, bénir akopambola par les membres de son corps. na biteni ya nzoto na ye Car mpo ete c'est à cela eza que bongo nous sommes entrés à sa suite. tokoti na mosala nsima na C'est ye cela que nous sommes venus pour le suivre. C'est à cela que nde toye mpo na kolanda ye vous avez en effet promis à voix haute ou à voix basse de ne plus prêcher alobaki dans le temps. na voix basse mpo na koteya te Les paroles de Dieu kasi maloba na nzambe sont plus précieuses eza ya motuya et nous oublions le temps. epi tozobosana na ntango Néanmoins de lire les deux passages, tika natangela bino passage oyo Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11. na 1 Corinthiens 11 De 1 Corinthiens 10, je lis 1 Corinthiens 10 nazotanga verset 16. verset 16
La coupe de bénédiction que nous bénissons kenyo ya mapambolo tozo kopambola n'est-elle pas yango te la communion au sein yango te bomoko na boyokani na nkolo na que Kristo nous rompons? lipo tozo kata N'est-il pas la communion yango nete boyokani na kati ya nzoto de Christ? ya Kristo. Verset 17, parce qu'il n'y a Molongo zome na sasa pamba lipo mosusu ezali te notre multiplicité ata toza ebele un seul. kasi toza bobele nzoto moko Nous partageons tous. tozokabola biso banso lipa moko. Alléluia. Haleluya. Gloire au Seigneur. Kembo ezongisama na nkolo. Bien-aimé, Balingami ce n'est pas par critique eza na botongi et te point par orgueil. ata na lolendo te Constatation. eza bobele komona. Une sœur m'a téléphoné Ndeko mwasi atelefone ngai grande ville na allemande. engumba munene Elle na était toute bouleversée. azalaki ya kotungisama. Frère Franck, Alobi na ndeko Frank j'ai lu les prédications de frère Branham depuis un certain temps. natangi mate ya ndeko Branham Je continue à aller ici et là. nazokoba kotango Et il awa na dit awa ce qui s'est passé hier ici dans la grande assemblée kasi pentecôtiste. eloko esalami na awa na grande pentecôtiste Ils ont célébré le souper à la manière catholique. bango basaleli soupe na lolenge ya bakatolike L'hostie ronde. Et Hostile on ne l'a oil. même pas prise. On ronde a seulement trempé dans le vin. batie kati na vinyo Pris bameli l'hostie lo- seule. ameli yango ye moko mupe Ça déchire le cœur wana epasulinga motema qui est en nous. Des gens. batu Si je ne savais pas cela, nayebiaki yango te moi, l'homme nayebi qui mutu est le principal responsable d'avoir Oyo. lancé kolo cette église, un Na- homme Oyo, j'ai ah, traduit atalisaki eklesi wana oyo nga nalimbulaki na anglais à l'allemand, na allemand une ville allemande, na engumba munene ya un allemand homme qui connaissait frère Branham, moto oyo ayebaki ndeko un Branham. homme. Et quand on entend toutes ces choses, Tant tozoyoka makambo oyo la nyonso parole révélée, tomoni kola liloba oyo efungwami précieuse, ya mutuya que nous avons été ramenés, oyo ezongisa biso parole du Seigneur. na liloba Et nkolo. vous verrez Bokomona tous ceux bato banso qui en ces derniers jours na ntango ya suka n'ont pas écouté le Ba- vrai prophète bayoki mosakoli ya solo te devront écouter le faux prophète. esengeli bayoka basakoli ya lokuta À ceux qui n'ont pas cru mpo bandimi la te vérité, na solo. Dieu leur envoie une Nzambe atindili bango molimo ya lipengwa. mais pour moi Mpo na ngai qui ne suis pas un novice, naza moto ya ebandeli te c'est particulièrement douloureux eza kosala nga nde pasi d'apprendre cela et na koyoka nyonso wana. par de frères avec lesquels Bandeko oyo j'ai mangé, nalie na bango bu, na meli avec lesquels j'ai travaillé. baoyo nyonso nasali na bango mosala na babokutani ya suka awa. Mais la tendance Kasi- de l'époque est de suivre le courant, oyo de prendre lolenge ya kala ya kozwa nzela ya moto apakolami ce mélange bosangisi nyonso wana avec Babel, na babel reculer, va en arrière et les saints de Dieu disent kozonga nsima que tous Nyos. sont devenus ivres. bango nyonso balangwe Leur prostitution. na kindumba na bango. Deux sources. bosusu eza bobele mibale. L'une est la source divine originale. Oyo. Le prophète Esaïe ya bule a prophétisé. oyo mosakoli Ezayi asakoli Sortira liloba na nkolo ekobima na Jerusalem, de la montagne de Sion. ekobima na ngomba na Siona. Vient la vraie parole Kuna prophétique. liloba ya solo ya lisakoli. Et la deuxième source
satanique. Source ya mibale eza ya Satana na Roma. Vatican. Tous ceux qui en boivent Baoso baza kumela yango. spirituellement Bakomi na molimo ivres balangwe. perdent leur orientation. Babungisi ekambami na bango. Très sérieux. Elekama mutuya. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Nzela mususu eza te. La décision doit être prise. Mukano esengeli zwama liboso ya Nzambe. Certes, Boy. tout est emporté autour des différentes Nyonso appellations ememami na ebyangelo ekesena kesana. de genre. Bato wana nyonso. Tellement attrayant que cela inclut tout le monde. Okoloba ete Rester ce qu'ils sont. wana ezwi bato nyonso Veulent et participer quand même. po te bakende kaka na banzela ya bango wana. Croyez-moi, Bondimela ngai lelo. Dieu veut maintenant Nzambe alingi qu'ils soient mis à part. liloba bana ne batiama pembeni bakabwana Vivifiés babulisama part entièrement dans la bazwa bakambama na bosolo nyonso ya liloba. bien d'impur. Bazwa eloko moko te ya mbindo. Mes fils et mes filles Kasi seraient bana na ngai ya basi pe bana ngai ya mibali ngai kozala bango tata na bango bakende liboso. c'est la condition. Ezali esengeni Je vous ai encore promis, na lakibino je ne prêcherai pas. na koteya te. Mais maintenant, nous lisons une parole Kasi awa tokotanga likomi elakami aussi sérieuse. o ya mutu ya koleka pe Toutes ces choses, makambo manso nous constatons néanmoins tozomona qu'une profonde reconnaissance reconnaissance penza dans notre cœur na mitema na biso, vers Dieu. mitema na biso ya petwa. Nous sommes des idiots. Toza bato mabe Puis on nous regarde, bazomona biso bazochola biso. d'autres seront Bamususu les insensés. bakozala bato ya maboma, Les regarderont kasi biso tozotala bango bongo na likolo na licho. Kasi esengeli tozala na kembo. Lisons quelques versets de 1 Corinthiens Totanga verset à 1 Corinthiens chapitre 11 en commençant chapitre 11 par le verset 23. Faites ceci verset en mémoire 23. de moi. Bosala yango na kobanza kangai. Verset 25. Après le repas, il prit la coupe et dit, Simana repa azu Keni alobi. est la nouvelle alliance. Keni oyo eza boyokani na ngai na sika. Toutes les fois, Tango vous iso en boirez. bokomela yango, Faites ceci en mémoire bosala yango de moi. na kobanza kangai. J'insiste car toutes les fois que vous Pambate. que vous buvez cette Tango iso bokomelaka yango, annoncez bozo kosakola mort liwa du Seigneur yankolo jusqu'à ce qu'il tikino vienne. ya kozonga. Amen. Celui donc qui mangera le pain ou boira la coupe Oyo akolia lipa de yankolo manière indigne na lulenge ilongo bani te, péchera contre le corps et le sang akotelemela du Seigneur. Verset 28. nzoto na nkolo mpe na makila na ye. S'éprouve lui-même et ensuite Amimeka ye moko mange du pain, nsima alia lipa mpe amela Keni. Verset 29. Car celui 29 qui mange et pote boit oyo akomela attire oyo akomela condamnation akomimemela ekweyiselami s'il ne distingue pas soki asosoli te le corps nzoto ya Kristo Seigneur. ya nkolo. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, Tikino awa lilobo ya motu ya nkolo de citer ici, elobabi na kotanga awa Branham, ndeko Branham il a dit alobi que Dieu Nzambe voit amona le corps, nzoto, il voit l'Église azomona eklesia complètement purifiée et sanctifiée epetolami vers Golgotha, na musala Golgota, sans aucune réclamation, sans aucun reproche, kozanga mpamela irréprochable. ezangi mpamela. Ayons ce discernement, ayons Tozala cette distinction. na bososoli wana na bomoni bongo ya bokeseni Les uns les autres selon la
la chair. totala na biso kolandisa nzoto te, Mais kasi nous distinguions, tososola discernions le corps. tososola nzoto na nkolo Mon frère, oyo aza ndeko na ngai, oyo aza ndeko na ngai mwasi, partie du corps. azali eteni na nzoto na nkolo. Et elle et lui ont Ye na ye des difficultés. Moi, soki baza na kokoso, aussi les miennes. ngai mpe naza na oyo ya ngai, Il nous aidera tous ensemble. akosunga biso banso elongo Ensemble, elongo nous portera tokomema jusqu'à ce que nous passions tikino foi tokoleka à la vue na kondima toza nango te tomona mpe misala lui en sa présence. ekokokisama na bozali na ye En ce qui concerne le lavage des pieds, na oyo etali kosukola na makolo être nouveau, voire étranger pour certains, tomoni bapaya a donné le commandement. apesi mitindo Lisons sa parole. totanga likomi na ye Nous demandons tosengi na banso la mettre en pratique. basalela yango Dans l'évangile de Jean, na sango malamu ya Yohani chapitre 13, na mokapo ya 13 lisons totangi le verset 5. molongo ya mitano. Après cela, il versa de l'eau Na wana nsima nango asopi makila mai au bassin et se mit à laver na basine akomi kosokola makolo les essuyers aza kopangwisa bango le tablier de lin qu'il avait noué autour de lui. na elamba oyo azingaki na luketo na ye. Verset 6, c'est ainsi qu'il arriva Nde bongo Simon Pierre. akomi mpe epai Simoni Pietelo, Seigneur, kolo tu veux olingi me laver les pieds? osokola nga makolo? Jésus lui répondit, Yesu ayanoli ye, iyo ce que je fais, oyo ngai naza kosala là tu ne le comprends pas encore, okososola ngo nanu te, mais tu le comprendras plus tard. kasi okososola ngo nsima. Lui répondit, Petro ayonisi ye, maintenant et jamais tu ne me laveras. ata ndele okoki kosokola nga makolo te. Jésus lui répondit, Jésus ayanoli ye, si je ne te lave soki nasokoli yo makolo te, pas de part okozala que moi. okozala na ngai elongo te. Simon Pierre lui dit alors, Simon Pierre ayanoli ye, kolo alors pas seulement mes pieds, kasi boye makolo kaka te, mpe na maboko ma tête. na mutu. Verset 10, Jésus alobi, répondit, celui qui est baigné oyo asokolami a besoin qu'on lui lave autre chose, bakosokola ye lisusu te, mais kasi il est pur de tout son corps. azali peto na nzoto ne mobimba. Vous êtes purs, Yo ozali peto, pas tous. kasi bino banso te. Car il connaissait bien celui qui le trahissait. Ayebaki nani akosula ye. Vous n'êtes pas tous purs. Bino banso baza peto te, Après leur avoir lavé les pieds, si bana kosokola bango makolo, remis ses vêtements de dessus et repris sa place à table, alati elamba na ye, azongi na mesa, leur dit, ayebisi bango, savez-vous ce que j'ai fait pour vous? bososolo nga nasali mpo na bino. Verset 13. Zomi 13, Vous adressez à moi en disant maître et Seigneur et vous. bosali yango mpo na ngai bakoloba na nkumu. Je le suis. Vraiment. Verset 14. Si donc, Soki boy, moi, ngai, le Seigneur, Kolo. le maître, oyo aza nkumu, vous ai lavé les pieds. nasokolo bino makolo, Vous aussi, bino mpe vous êtes obligés esengeli mpe de vous laver bosokola, les pieds les uns aux autres. bosokola na makolo bino na bino. Amen. Ce ne sont pas mes paroles. Eza maloba na ngai te, Je suis reconnaissant au Seigneur nazongisi matondo na nkolo d'avoir pu, du vivant de frère Branham, mpo na bomoi na ndeko Branham célébrer avec lui aza mpe kosala feti oyo et le lavage des pieds. kosokola na makolo na kolia La chapelle à Jeffersonville, na chapelle ne na Jeffersonville, Indiana.
J'apprécie nasepeli comme un grand privilège lokola le fait que Dieu lotomo munene m'ait accordé par grâce le plus petit ke Nzambe apesi ngai ngolu ngai oyo muke na bango banso. J'aime Nalingi cet homme de Dieu. ngonga C'est pour moi une si grande ngonga na Nzambe ekomi mpo na ngai bénédiction. lipamboli munene. Un jour, Mukolo mususu nous serons ensemble pour toujours tokozala elongo na ye seko na seko dans la gloire. na kembo. Comme nous pouvons être reconnaissants, Ndenge sengeli tozongisa matondo mpo na manso je wana. dois quand même vous lire le verset suivant, Nakutanga bino mulongo elandi et même les deux versets suivants, verset 15. Car je 15 vous ai donné napesi bino un modèle afin que vous fassiez comme je vous natalisi bino fais. lolenge ya kosala mpo po te bosala yango. Je vous le dis, Nayebisi bino un serviteur n'est pas plus grand que mosali son Seigneur, azali munene koleka nkolo na ye te, plus grand que celui ata qui l'a toma envoyé. koleka oyo atindi ye. Verset 17. Si vous savez cela, Zomi na sambo soki boza bongo qui êtes-vous si vous le mettez en pratique? bopambolama soki bokosalela yango. Maintenant, nous le savons et si nous agissons, Ça, c'est en puis- nous sommes toyebi yango tozoloba heureux. N'est-ce pas esengo glorieux? eza motuya te. Quelqu'un peut peut-être penser humainement, oui, et dire oui. En Moto- quoi consiste le lavage des pieds? Qu'est-ce que moto c'est? akozoloba na bumutu na ye litoma nini ezali ya kosokola makolo na libatisi. C'est la même eau en baptisant les gens ou en leur lavant les pieds. Eza ndenge moko nde bazobatisa yowa bato bazosokola bango makolo. Notre Seigneur parle. Kasi nkolo na biso Ce que je fais maintenant, alobi ye vous ne le comprenez pas. oyo nazosala bokososola yango te sasa ipi, Vous le saurez dans la suite. kasi bokoyeba yango na nsima. Son humiliation lui Komikitisa na ye ôte. Son surplis se noue le pagne, verse de l'eau dans la cuvette, lave les pieds de ses disciples. Oh, Azui. ils ont dû se sentir alati lilamba comme asokoli la poussière makolo devant leur Seigneur et Maître. ndenge bayekoli liboso ya mokonzi na bango. Laver lui-même les pieds du Seigneur. Alobi Et quand il a compris de quoi il s'agissait, ntango asosolaki alobaki pas seulement les pieds, kosokolanga makolo te aussi la tête mpe na mutu et les mains. na maboko. Bien-aimés, Balingami nous ne voulons pas laver la tête, tolingi kosokola mutu te les pieds, makolo mais que cela soit fait dans cet amour na wana esalama na bolingo na nkolo intime. ya Pas motema comme une question de forme, lokola kosala libanda te avec intimité kasi esalama na bosolo envers les autres et envers notre mpe na baninga na biso mpe na nkolo na biso. Kasi Prenons de même que nous prenons le souper, ndenge moko que nous tozolia soupe aurons la mort du Seigneur et que nous l'annonçons, nous l'avons ensuite. ndenge Après le souper, les pieds tolia yango aux autres, et nsima il nous a rachetés. asikoli biso Appartenons, nous sommes sa propriété. tozali baoyo ya ye Dans l'amour divin, na bolingo na Nzambe. pendant que nous le faisons. Tokopambolama ntango tozo kosala yango. Particulièrement lors du lavage des pieds, Ntango na kosukola na makolo personne ne soit négligé, mutu moko te botyola ye, n'évite quelqu'un d'autre. botyola mutu te Ne faites pas cela. kosala yango te. L'heure de vérité, Kasi ngonga na bosolo eye que l'amour bolingo ya Nzambe, l'amour qui réconcilie bolingo ezosangisa oyo ezokolimbisa nos cœurs etondisa mitema na biso banso qu'au plus profond, tikino na mozindo na mitema na biso que nous puissions po te aimer tolingana d'autres. biso na biso Il nous a aimés. po ye alingaki mpe biso Soit son Saint. asonzola makombo na ye. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes Togumba mitu na biso et restons en prière devant le Seigneur. tozala na bosambeli liboso na nkolo.
je dois dire à ceux qui n'ont pas encore mbala moko na koyebisa na bato nano bamoni te complet dans leur cœur na mitema na bango bakutani te à la question de savoir s'il n'y a pas une malédiction, na un envoûtement, un droit de Satan na koyeba ete à la sorcellerie, soki baza mvute te à la divination, la magie, na bamakambo basoloka na biloko kilikili dans le domaine, que ce soit avec vous ou que vous en soyez responsable, laissez-moi vous le dire. tika te nayebisa bino mpo bozala responsable te na makambo Une wana malédiction, kolekama mabe te aucune magie, ata kisoloka moko te sortilège, ata lolenge nini ezali aucune sorcellerie de Satan kindoki moko te ya ne peut satana s'attacher ekoki kokangama au racheté na baoyo basikolami prédestiné de Dieu. oyo nzambe apona kala Si vous soki bino n'avez pas bososoli assez, si vous n'avez pas été assez fort, si vous n'avez pas été assez fort dans la foi, soki bozaki na makasi te na vous êtes kondima encore dans la lutte intérieure, nayebisi bino na kati na bitumba motema vous aider dolingi kosunga bino et vous soutenir par nos prières. mpo kosunga bino na malombo na biso Et je demande maintenant instamment nasengi na pwasa que sasa toutes les epi têtes soient inclinées, me mitu ya bato banso egumbama fermées, miso mpe kokangama que tous ceux banso qui sont encore en lutte oyo baza kati na bitumba lèvent rapidement la main. telemisa na lombango loboko na bango Merci, merci, merci. matondo merci, matondo merci, matondo 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 merci, matondo merci, matondo 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 merci, merci, merci. matondo matondo Soudain, tout à coup, na mbala moko cela m'a été inspiré par l'esprit. wana molimo esukumi ngai Et je vous le dis, nayebisi bino Dieu Zambe. est lui-même présent aza awa pour écraser mpona konyata le diable Satan. sous nos pieds na se makolo na biso et pour permettre à chacun mpona kopesa de nzela sortir délivré. akobima kangolami Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mwana na a nzambe écrasé la tête, anyataki mutu ya nyoka a affronté l'enfer akutani na lifelo et a vaincu e alongi yango le diable, alongi mpe zabolo tous les démons, na bamilimo mabe nyonso la victoire ata elonga divine ya se bule manifeste emonisami dans lelo votre vie à tous, na bansu dans votre âme, na mitema na bino esprit et dans votre na molimo na bino mpe na nzoto na bino amen au nom de Jésus-Christ, na kombo na yesu kristo de Dieu, c'est accompli, ekokisami c'est fait, esalami libre. bozala bansomi Alléluia. haleluya Dites-le maintenant de votre propre bouche, loba yango na monoko na bino de moko votre propre bouche, naza nsomi nabikisami délivré. yesu kristo afungwami akangoli Alléluia. haleluya Gloire kembo et honneur mpe au lukumu Seigneur, na nkolo na biso notre Dieu. nzambe na biso Croyez-le, kodima yango il l'a ye fait. asali yango amen Examinons-nous maintenant devant la face de Dieu. tomitala liboso na elongi na nzambe Présentons tout au Seigneur totalisa maso na nkolo avant de prendre le pain, liboso na kolia lipa la coupe. mpe na keni Que le Seigneur notre Dieu nkolo nzambe na biso bénisse aujourd'hui apambola biso lelo d'une manière particulière na lolenge ya que bokeseni chacun de nous. moko na biso Oh, prie en ce temps que chaque abondela na ntango oyo cœur soit touché motema nyonso par l'amour etutama de Dieu na bolingo na nzambe manifesté oyo emonisami à Golgotha. na golgota amen Je vois namoni que même les plus jeunes ont levé les mains ata bilengi batomboli maboko na bango mpona kosalela nkolo et lui consacrer. mpona kobonzela bango bomoi na bango Dieu tika te nzambe asala c'est puissamment par son esprit. na koleka na nguya na ye Grand-père à l'arrière-petit-fils. mpe na bana bakoko na bakoko na bango baso bafandi awa
l'écoute de la parole na koyoka liloba na de Nzambe Dieu, saisir, basukumama car c'est ainsi que la présence de Dieu vient. ezali boyende bozali na Nzambe yaka katikati na biso Saisi par l'Esprit de Dieu. simbama na molimo na Nzambe esika liloba ezali molimo ezokita. Amen. Conformément kolandisa à la parole. na liloba Soit le nom. ekumisama ezala nkombo na nkolo. Alléluia. Haleluya. Louange à Dieu. Kembo na Nzambe. Dieu fidèle, Nzambe asembo nous te remercions de tout cœur. zongishilo matondo na mitema na biso mobimba Précieuse. mpo na mutuya ya mapamboli na yo. Remercions pour ta parole. Tozongishilo matondo mpo na liloba na yo mpo na ngolu na yo. Où tu as quitté le tien. Mokolo oyo otiki bandeko na yo Pris le pain. ozwi lipa Comme tu l'as rompu. okata yango Comme tu en avais rendu grâce. nde ozongisa matondo Paul l'a également reçu du Seigneur. nde oyoki yango na nkolo. Seigneur, Nkolo nous en faisons partie. tozali elongo na Nous yo sommes ton peuple. tozali libota na yo. En ces jours, nous n'avons pas pu choisir l'époque. Toponi eleko te. Tu nous as placés en ces jours. Yo otie biso na mikolo Tu oyo nous as donné ta parole. opesi biso liloba na yo Nous la prenions en compte. Nous la recevions dans notre cœur. toyambi yango Croyons na que nous motema na la biso prenions moko C'est mpe ainsi tondimi yango c'est ainsi qu'il est écrit. nde mbongo ekomami. Et nous sommes reconnaissants. Tozongisi matondo De parole. mpo na lite ya Nous boye. sommes reconnaissants Tozongisi matondo pour ton corps que tu as fait immoler pour nous. mpo na nzoto oyo obomaki mpo na biso Pour ce pain mpo na lipa que nous avons devant nous. oyo toza nango liboso na yo De ton corps qui a été frappé et na cloué nzoto na yo babetaki yango babaki yango na ekolusu ton corps, en souvenir de ton corps, pardon. na kokanisaka nzoto na yo Frappé, oyo ebetamaki na ekolusu. bénir ce pain. Tobondeli yo opambola lipa oyo Nous te demandons ta tosengi yo lipamboli na yo bénissons ce pain. topamboli lipa Nom du Seigneur. na nkombo na nkolo Yesu Kristo Et que tous ceux ete banso qui participent bakolia yango soient bénis. Ba- Non. bapambolama na nkombo na nkolo. Alléluia. Haleluya. Oh Dieu, O Nzambe tu es présent. oza awa na elongo na biso Proche de nous. oza pembeni na biso C'est pourquoi nous te louons. nde tiango tozokumisa yo Nous savons mpo toyebi ete que tu nous as rachetés. osikoli biso Tu as donné ce commandement. opesi biso motindo yango Nous le gardions jusqu'à te ton retour. tobombi yango tikino na kozonga na yo. Alléluia. Haleluya. Seigneur, Nkolo tu n'es pas encore revenu. ozongi nanu te Paraîtra bientôt. kasi kala mingi te okomonisama Dans les tiens auprès de toi dans la gloire. okomema baoyo ya yo pembeni na nkembo na yo Jour de ta mort sur la croix. liwana oyo na ekulusu Résurrection. na liseku na yo Du fait que tu es monté dans la gloire. lokolo omati na nkembo Tu reviendras, Seigneur. okozonga nkolo Adoration. masanzoli Non. na nkombo na yo. Amen.